ba tata e ba mama kia mbote ketu awe tukolele bedompe tulete o kombo ya tata ya mwana pe tata mulu mosanto tolani mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso tokolobelaka ngo ntango nyonso ke mate nyonso bakopesaka biso na ntongo yango nde ekopesaka biso makasi na kosala misala na toute la journée mpe yango nde ekopesaka biso makanisi ndenge nini tokoki kotambolela oyo tata paster oti koteya biso na ntongo ya lelo litei na ye ekei ete biso nyonso toza na makanisi mingi mpona nini na makambo euti koleka na disparition ya papa José Diangenda Tianga eza boye matei ya pesi biso yango epesi biso makasi koloba ete sikoyo papa Arigen auti kolonga na ye etikali sikoyo na biso batata ntango bazalaki na biso banda ye moko papa Simon Kimbangu mama Mwili papa Piso Lukele papa Dialumana papa Diangenda Kuotima mingi surtout bandeko na biso na baswahili kuna tokolobaka ete bapapa bazali banzambe nzambe akolalaka te eza boye oloba na moswahili ke tata nzambe o papa ake kolia ijo koloba ndenge wana te omate nzambe akotalelaka ye komate eza boye te soki toyebi ke papa abeli kopela ya tata molimo santu to ya nzambe mpona nini banzote kaka pasi bacharge bisa basumu yango mosusu te koyokisa bango te bapasi kaka bacharge na basumu za biso donc koloba eke tata ntango aza kotala eke mwana etamboleli eza ya malonga te eske tata akosepela donc douleur wana ekoya epai ya tata mwana koyoka te soki tata aza kopekisa mwana na banzela ya mabe parce ayebi conséquence e soki pasi eyeba ya mwana ekozonga po ya nani yango kobela na biso nde ya mwana kobela na biso nde ya mwana solo toza komona eke mawezo na biso mingi soki totali malamu papa José Diangenda tokozongela lisusu te makambo nyonso ndenge eutaki noki kasi koloba ete sikoyo topesa maso na mabondeli tozongela misala na biso ndenge tokosalelaka mikolo nyonso eza boye te na le 25 septembre ya année dans 2024 awa na Nkamba ezalaki mercredi na le 25 septembre wana papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki mosala epai ya papa José memorial oyo tozalaki tomonaki
na biso ya songi batelefone elakisaki. Kasi na le 26 septembre wana Papa José alikomona ngai. Kambeza muluma wonso nokwangeye igana ngamo. Donc Kambeza boya pesa na kubenga ngai Kambeza ndiwe tubana kubenga na kumwana. Parce que pendant 1972 wana ezala ye Papa José ma Marie ndenge kaka ezalaka na famille. En 1960 ndenge Papa Fambanza mataki na nkamba awa responsabilité nyonso ya biso bana atikaki epai ya mama na koteke tokokombaza na nkamba te bamba te kokopesa likambo etata molimo santu te etangoleli ya biso bana mwana asakaka mwana tosi mibeko ya kati ya manza te ya mabele oyo ya esantu etumbo nde kozonga pa ya nani abota yango soro totikalaka na mama kasi yaya ya mokolo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc etamboleli na biso nyonso epai na ye Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso nyonso baleki banda Papa José, Papa Zako ti na ye moko Papa José. Papa Simon Kimbangu Kiangani ntango abimi responsabilité on etikali na Papa Zako. Papa Zako aye kobimba lisusu ande responsabilité nyonso ya baleki etikalaki nde epai na ngai. Yango ezala Marie ezala Papa José bamesanaki mingi epai na ngai ekete likambo na bango nyonso kaka epai na ngai ti Papa José aye kosilisa baklase na ye kaka epai na ngai. Na likambo wana nde abandaki kobenga kaka Kambeza likambo na ye nyonso kaka epai na ngai. Yango na le 26 septembre wana Papa José aye koyebisa ngai Kambeza bapesinga mukumba, papa apesinga mukumba ya memorial. Me yo moko oyebinga banda bomwana na ngai. Donc Papa José abotami na 1963 ngai na sui bango na Mama Marie na 1972. Donc kola na ye nyonso epai na ngai. Yango abanaki konfie mingi epai na ngai. Bato mingi baza koloba ete ngai Papa José nazoboya misala oyo papa azokopesa ngai. Eke ngai Papa José nazokoboya kopesa maboko Papa Mbenza ndenge tokosindikaka bato. Me yo oyebinga malamu banda bomwana. Eza na caractère na biso te eke na refuse musala oyo tata Molimo Santu. Posa ya kosala ezali. Kasi nzoto eza koderangenga mingi. Ndenge nzoto eza koderangenga mingi yango bozo komona kete nazo kofandaka mingi na ndako. Yango bato oyo bazo koloba nga nazo boya kosala misala ya lingomba oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani nazo kotinda ngai. Oyo pe bazo loba eke nga nazo linga kopesa maboko te pona ndenge osindikaka batu remise baku. Nzoto eza malamu te. Et puis nzoto soki eza malamu te kaka solo makanisi kaka mai oyo eza koleka na kati na lingomba likambo mosusu te. Likambo mosusu te. Bon nalendisi yo soki mokolo wana nzoto eza malamu omati oyo kosala misala. Soki osentir malamu te likambo te fanda tozali kopesa na kaka
maboko yango toyebi ete aye koyebisa nga likambo papa kamba enza likambo ezosalanga pasi kaka na makambo na Lingomba na le 16 août l'an 2024 naye kosala crise na crise wana nasalaki bino moko boyebi balamu ti nakendaki kosuka na hôpital me nayaki kobika me bale 16 badate oyo bale 16 wana eza kosalanga motema mpasi le 16 octobre oyo papa José aye kosala susu crise na ndenge aye kotika biso le 19 solo tokumitura me ndenge nini makambo nyonso lobi elobamaki te mpona lelo tozongeli misala na biso toyokani yango kotikatikaki biso na le 19 wana pour le 16 octobre tango asali crise na tongo namoni papa atindi papa rouge eke papa Mbenza papa alobi kota ndako ya Nzambe po ye ake ngobeki nsuka place esika papa José azali po asali crise akotisi ndako ya Nzambe tango nabimi ya de 16 octobre wana ayebisi papa ngai mpe nakende kotala papa José papa alobi te ngai nde nakofandela kuna yo continue musala akino ale 18 août le 18 octobre oyo yango nasalaki papa nasali effort papa fo nakende kotala papa José kende nde nakendeki asima koyebisaka ke aza kodeplace sikoyo mpona akende Kinshasa nayebisi mama molongani na nga namoni sini moko oyo ezali eke ndenge esalamaka na le 16 août l'an 2001 yango namoni na papa José kasi nyonso wana na peta Nzambe koloba ete biso na libota banda na papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda tomipesa mobimba na musala oyo ya tata Molimo Santo tokoki kodevie te ebiso mpe bandimi malamu ndenge bokopesaka biso maboko tozala kaka na likanisi moko ete musala ya tata Molimo Santo ekoka kobonga mpe mokumba makasi ya monene na biso bandimi toyebaka ete banda na papa Simo Kimbangu mama Mwilu papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda kontiba pe biso bana tokozalaka kaka na susi moko ya Lingomba ezala malamu biso pe bandimi tozala malamu biso bandimi awa tozali kowelela bino soki bozali kobundisa biso ndenge bakolobaka na Kikongo manata ntweno papa de la ville manata ntweno elakisi nini na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci nkolo na kopesa biso maloba ya liboso papa olimbisa biso pamba te tozali kaka bana po tokóma na esika ya likambo tuni manata ntweno c'est-à-dire nyonso ekweya na mitu na biso etala nde biso kasi biso tokoloba boye pamba te nzembo tolandaka yango na banza koreki mutu ayembaka nzembo wana
bulweti kunkwamisa lozaya vumu mpasi lwena nzambi kakwa muswangako sadiri papa tozalika kabana mokili toyaki lokola toyaki kokuta na yaya moko oyo aboyaka yo tata mulimo santu kobanda na lola bobwaka ye awa na mabele yaya wana oyo tobengi satana kuna na likolo atikalaka koyebisa yo ngai na kei yo otikali na bokonzi na yo awa likolo ngai naba oyo nakokende kokuta kuna na se. Donc papa bino ndenge bobongo lakindika ya kopola kaka awa na nkamba na nkandi ya bola biso pe bosunga biso bobongo la biso oyo nyonso ezali ntsasila ya nkadi ya mpemba papa biso tozo continue kosenga yango sarclage papa esalema mbuma ya kitoko ebima ezala libre tosalela bino na sembo oyo nyonso ya mabe papa bolongolela biso yango toboyi te bokoki kokende me papa kokende ya papa José etikeli biso bapota bolimbisa biso soki biso bana tozokokanisa soki biso bana tozali kolela soki biso bana tozoko kosala soki ndenge nini bolimbisa biso papa pamba te na mokanda ya tata nzambe bayebisi biso soki nkolo atikelaka biso bana te biso pe tolingi kokokana na Sodome na Gomore. Alors papa ba soustraction oyo biso papa toboyi na biso yango ba soustraction oyo na mulongo na bino toboyi na biso yango kasi ndenge elingi biso te oyo elingi bino yango nde esalema me papa botika biso na komekama na boye te beto kato fwana ne kutukani yeyobiko minu kya kala yeyobi beto kato na yekyoko bona babingi sito vila lutusila lève evolu vididima lutadidimala papa beto mpe kole pateksi kwangeye ye bonsi bola tutela vo twakala kaka kuni matata simoni kimbangu kyangani beto mpe tona twa namana na mvimba kole pateksi konso kuunikuka vongeye nikukini beto mpe tunikukini save papa kalutu sisi ko kalutu bembo dimpeku tokotika bino te nayoki papa de la ville ingeta papa papa José na le 26 septembre l'an 2024 tango ayebisinga makambo wana ke azoboya mosala te ke bato mingi bazokosilanga makambo koloba kenge papa José boye alobi ete ngai nakoki kokota na mabe te na likambo tata molimo mosantu kasi oyo nyonso bazokoselanga makambo oyo bazoloba nanga makambo limisa bango nga na limisi bango papa José ayebisaki nga likambo wana na le 26 septembre l'an 2024 ngai naza na likambo na bango te nalimisi mpe bango ata baye koloba boye ngai nakoki kokota na makambo wana te ngai mpe naza na likambo na bango te ngai mpe nalimisi bango wana likambo to likambo te likambo monene yango naza korepete yango ete soki tolendani boye topesi malendisi boye koloba eke lelo tozongili misala eza boye te lelo tozongili nde misala po makambo mibale ezosala biso toza nango ya makasi mabondeli mpe nini misala tolemba te na mabondeli mpe na ntina na misala faki ezali mosala na bino ya kala kosala misala ya Yerusalemi
tozalaki bana mike na ba 1960-61 wana papa Mfumwalongo papa Liangenda fo abongisa Faki baye kofanda panda 1 mois na nkamba kosala ornement donc kobongisa nkamba ndenge nini ekoki kozalela atango na papa Antoine Masala batata Voyila papa Kiadi Marcel mona 1 mois tokolobaka boyete eke kobongisa nzela ya chemin de la pension bino Faki batu babandaka yango basini etikala soto moni terrasse bandana awa na mise tiko bima na triangle terrasse wana bino batu busala yango Faki o bazalaka na tango wana o pe bazalaka la tango wana peut-être ke ba msusu la moko bakoki kozala ndakisa papa Kisonge azali nano mire ya munene oyo nzela ya premier poste kubima na triangle Faki ndatimulaka nzela wana pona tango wana na fete ya liboso ya 1961 na pose ya pierre première pierre pona kosala temple nzela ezalaka mushelu mingi na le 6 avril wana camion moko esalaka accident ebomaka mwana muke donc juste la virage pour que la triangle kokita muke entre premier poste na place wana virage wana place bus ezali na katikati wana nde mutuka moko esalaka accident wana mwana muke akufaka mutuka wana tango na musielu wana talaka le 6 avril musielu wana camion est glissé, allez, baluki sali tonoti na se mwana muke akufaka mama kwa pele wa uchikotika biso tebi malamu nde lokolo ebukanaka na tango wana azalaka pe na motuka wana nde bapapa bazwaka décision ya kotimola nzela wana ezala mwase comme ça ndenge tomonaka mwaki kamba wana place papa Mfuma Mbanza alonaki babambu yango tobanda kopekisa mingi ke babambu wana ekoki kokatama te banda premier poste tiki kobima na triangle na tango wana nde na souvenir wana nde Faki ayaki kofanda kosala nzela wana pwete glissement ekoka kosala mateke tala lubwako wana ndenge ezali mer makasi wana ke ekende na mintino donc Faki pino musalaka musala wana yango na mokolo na lelo ndenge tozalaki na milulu makasi ya kokanisa victoire ya papa Joseph Liangenda Kiangani na kati na temple bakit déranger mingi abanza bino moko bomonaki eto koti la temple ba espace na kati wana de boko pesa ba protocole maboko après déjeuner bokota la temple to bongisa malamu bakit wana ndenge ezalelaka de musala wana to pesa yango bino Faki oye tolandi historique na biso tozala makasi esika wana basami sonfo bayeba na tango wana tozokende kotikilaka batata Voyila bikedi kuna tango bazosala misala wana tozwi nguba mwa bikedi tozokende kotikalaka kulanga na ibosalaka te tozokendeki na basami so aza wana ayinda kwa Nzambe te aza wana aza na se kuna na base azoyoka biso ayebi dango Faki lelo na kati ya temple après déjeuner tokota kuna topesa maboko na ba protocole tobongisa bakiti ezonga ndenge kozalelaka tango nyonso biso batambolisi banganga Nzambe
tozozela programme na biso ya lokutakano. Toza presse? Toza presse te? Tofandi na biso kinya? Tikino tokozela Tata Mulimo Santu Baba Simo Kimbangu Kianga Nsuka Bongsi programme na ye ya lokutakano nde tobandi lokutakano. Mais en entendant lokutakano biso pe musala na biso ya kobongisa awa na ngomba ya esantu esika tobwakaki matite basashe bamilangi biso awa na nkamba to lingomba Tata Mulimo Santu elingaka komona mwasalite te tolokota milangi nyonso wana pe basashe kotia na bapoubele comme ça bato ya assainissement bazwa pe yango bakende kobwaka to kotika esika esengeli. Mboka esantu fo ezala petu. Biso totikali ba volontaire oyo toza kosala na kati na memorial, tozonga na memorial pe batu na batu na bisika na bango bazali kosalela kuna na mai ya nkamba baflutiste to continue misala wana. Kamba baflutiste to continue misala wana. Oyo pe tozali kobimisa mabanga na mai to continue misala wana. Biso bato bilanga oyo tozokota bilanga lelo bino nyonso boya kozwa programme awa epai na biso na sima ya résidence. Lelo bozwi programme lobi po tobanda kolona ndenge na bachantier ezali na kobokola pe tobosana te mingi na kobokola tozali kotala mikolo nyonso mingi na oyo etali ba eton kotimola mazipa tokobongisa bisika fo to élever ba poisson ebele parce que toza kolandela ne likambo ya papa diangenda ndenge alobelaki yango soki alobaki ke 365 étang donc koloba ete consommation na biso ndakisa awa lelo tofandi na nkamba awa lelo ndenge tofandi na nkamba po ete ekokana na biso nyonso kolia poisson oyo bamfiodi baza kotekela biso ezo kouta na bamboka mosusu. Il faut 25 cartons ya 30 kilos ebele sonki 25 cartons ya 30 kilos donc 25 multiplié par 3 et puis c'est bon donc toujours consommer du moins 750 kilos de poisson par jour. Oyo bino bato bakalikili botala nanu. Donc 750 kilos de poisson par jour oyo tozali kolia. Bongo soso tozo kolia à peu près 20 cartons. 20 cartons poulet c'est il y a 12 kilos par poulet multiplié par 10 fois 20. Et nyonso yango batata bazo kotinda biso kolona pe kobokola. To bazo kosala ba calcul nyonso wana ndenge nini tokoki kobokola ba poisson na ba soso ngombe pe ezanga te. Biso mingi toza ba végétarien te. Biso tolinga misuni. Ba végétarien bango kaka makasi na bango kaka na ndunda. Ndunda ba pondu nini. Ango nyonso wana toza komona keso tosali calcul toza kokende musika. Pona ba dépense ya kosomba na mbongo.
kasi soki ya biso moko ezali donc tozo kosala calcul lelo tokolia boye lobi tokolia boye nani yango ndenge toye awa na kati na Yerusalemi atiki libumu na mboka po atungisa Yerusalemi te azate abumu na biso somemi awa nani pe oyo asali ete mpona atungisa Yerusalemi te tika esika na kokende kuna na nkamba na lona na ngai amemi mabele na ye aye nango awa pe abanda kolona po ayokisa papa pasi te tozali te me libumu mpe ngonga na ye soki ekoki ifo kaka alia donc faut s'organiser na makambo nyonso wana tosokomplete po ete tokoka kolonga yango misala ndenge topeseli yango nde tokolanda donc bato nyonso tokozonga na bilanga tomataki biso nyonso topesaki mbela biso nyonso tomata mpona kokumisa papa José Dengenda Kiangani ndenge atikaki biso yango lelo tomata awa po ete topesa na programme ndenge tokokota na zamba bavolontaire oye awa tozala bavolontaire ya Équateur ya Grand Bandundu ya Congo Central biso nyonso tomata tozwa programme mpe bakorale oyo ya Yerusalemi ya nkamba dirigeant oye musala na biso nini kolona loso nani toloni te donc lelo fo tozwa programme mpo lobi tokota tobanda kolona mpo toza na retard foti na biso te na milulu na makambo euti kokwela biso yango nyonso tofandi mingi na nkamba jeteki oye biso musala na biso nini manioko toza nango ebele toza na plus de 60 hectares oyo si ekomeli fo tolongola na 60 hectares wana soki totali yango na bafufu toza na biso riche tokoki kozanga fufu te tokoki kozanga kwanga te donc soki na fufu toza na à peu près na 6000 sacs ya fufu oyo fo tolongola mikolo oyo soki komi na décembre wana esi epoli wana zoba nani biso moko nyoko ezali oyo biso moko toza kolona toza kolanda bacalendrier donc tokoki kozangela te Congo Central mingi soko tieli eloso tawonda ndenge alobaka dessert je regrette kasi bafufu ezali manioko ezali kotia kaka na mai kobongisa nde eza kozanga biso banani bakosala mosala yango biso kaka il faut se répartir Musingombe Mundibu Muntandu soko pesi eloso bayombe kutu un peu mieux bayombe un peu mieux bazwaje mutu abandundu soko pesi eloso ako regrete makasi kasi manioko ezali na masango na biso bebo Kasai soko pesi efufu manioko ayi kosanza na kosanza ntyanana masango nde kosepela biloko nyonso wana bapapa se babongisa awa epesaka malamu donc baprogramme na biso kaka biso moko fo tosala yango biso moko toza kotonga biso moko toza kolona biso moko mpe toza kobokola so tosali ndenge wana nde elonga emonani yango okolimisa ngai
nazwi ngonga mwa mulai kasi mpona nini elakisi ete lelo tozongeli nini misala ndenge kozalaka ntango nyonso. me papa Diangendasi alobaki yango biso tokoki kolemba bino bandimi te, bino mpe bandimi bolemba biso te. Toyokani kosukisa papa Diangendasi alobaki ete certainement car la cause est juste. Tolemba ti sika tokokota na ntinsani ya batata na bamama, tokozwa kaka 10 minutes mpona maloba toumeli mingi. Tokozwa kaka 10 minutes na ntinsani po tokokota na misala. Tosilisi botongwa lelo okomba tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Na mbotama na ngai Nzambe asunga bino apesa bino makasi bitumbo eza na este otozoyoka bato bazomoma bato eza na kisasa mboka eza malamu te ezokende na suka likambo. Donc suka likambo elobi ke biso nde tozala makasi na kati ya mabondeli tolongwa bitumba wana eza na kati ya mokili. Toyokani ingeta papa. Merci beaucoup. Merci.